Bandeko Balandia Erotech TV Mbote Nabino et Païnun Sobosanga na moi lelo donc Mikili na Mikili. Merci pour vous qui faites confiance à notre chaîne. Tozali vraiment et sengo munene pour nous que boza et belé bo like et belé bo partager et belé encore bo s'abonnera si c'est pour votre première fois de découvrir notre chaîne. Mais franchement, restez connectés à Erotech TV pour des informations digne et crédible. Voilà, Bandeko, les lots, tous en point et belleté, mais tolingi toko ta vraiment la dindo de ma solo par rapport à ma point il y a les lots. Donc toko banda vraiment pour nous savons que na kati ya mboka makambo qui est belé na kati la semaine passée, mais oyo toretena qui 3 ou 4 points auto développement na oisika na Bandeko na biso maître Chouamboma. Bonjour papa. Bonjour honorable Erotech, l'homme du moment, l'homme qui échappote. Merci beaucoup, le messager Galate 4:16 pour nous Zalana Oisika pour nous Lobela Mboka. Bonjour mon Mboka. Bonjour Erotech, la qualité qui fait la différence. Tozalia pour les Congolais toujours évangile en marche, Congo en marche. Le Congo en marche, Bandeko Balandi, na moi lelo toebi ete mbutu eleka qui est belé na kati ya parlement oyo ba traité le président de la République d'inconscient. Bamsusu ba invalidé bango to ebité est-ce que ezali bien ou ezali mabe ezali na avantage ya nani na moi lelo po ba invalidé batwana puisque mingi to ebi très bien que na bisika nyonso bino osangani bozo sepela puisque ba finga président na ndenga mukete président fingama dans toutes les facettes mais vraiment tant boyoki que bandeko wana ba invalidé bango bo sepeli ko bien boy afinga ki nzamba frappé peut-être pas. Donc, tokoyeba ma bena malamu ya invalidation wana et puis tokolobela likambo ya gouvernement tomoni gouvernement ezo wumela pona misali banda boyebi très bien que bato utaki ba mboka bipai na bipai po ete ba na Kinshasa pona ko sala misala pona ko pesa expertise pona ko mema oyo ba yekola ki na mikili ya poto na mikili ya Afrique na mikili o ezali développer po ete mboka na biso et comment na même niveau me bandeko wana lelo bazana garage bazana standby to ebite bako sala to bako sala te puisque ebele bako mozonga na kanisi na bino bato bolanda sona moi lelo ebele pe bakendeki bazongi puisque bazaki découragé. Donc tokolobela likambo ya gouvernement tolobela un petit peu likambo ya oetali 200 bana oyo la première dame Denise Nyagura akomemato asa memaki na Kinshasa puisque bana na bazaba orphelin oya kutaki na Rwanda et komami elobami na ndenge ya mukete mais vérité nde ezala na oisika po biso tokende vraiment na suka ya masolo poto yeba nini et salamaki réellement na Rwanda par rapport à bana na orphelin na Rwanda. Et puis tokolobela pe likambu ya bandeko oyo bazali balongoli soni ya Congo na awa na mikili ya poto basali ba entreprise oyo ezo tourner kitoko. Donc vraiment coup de chapeau na bandeko wana yangwana to autant ba komona ba on a bino bato bolanda biso soko moni moko na biso na oesika aza pembeni na yo et que ozana message à repasser kende lo mbangu oyebisaye biso Erotech toza pe wana pona ko véhiculer bonne information pona oetali lokumu ya mboka. Tokolobela 56e anniversaire il y a président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso lokwa toza sima ya idéologie na ye sima na ye po mboka e bonga po mboka e koma prospère mboka na po e koma uni po mboka na vraiment balobelango soni na biso esila na kati ya mikili ya bapoto obiso to vivre il faut mona mboka oyo azali charismatique oyo azali atenaka parole na ye azala yangona to tombeli vraiment vraiment anniversaire malamu c'est ce qui justifie nani présence ya champagne na oisika donc voilà donc elongo na esprit na musika to melango ensemble de manière à ce que to fêter événement. Donc bandeko mususu pe bazali awa na province balobi non biso depuis président au pouvoir nan to sambela te pour vraiment akende tina suka mandat na e biso to kosangana et puis to pesa bino programme ya ba journée de prière wana soza pembeni pour komela bandeko wana mais yambo ya masolo na biso toko
koyebisa bino ete Moïse Katumbi na mwa lelo azali na Shaba nano aye Kinshasa te, mais bato bazelaki ebele bazeli na Beni bazeli na Botembo bazeli partout puisque avaki osala caravane, mais makambo yo ezo umela to yoki asali déclaration alobi et puis sika ya zali na katanga alobi bon ndenge zawana il faut pour vraiment répéter textuellement oyalobaki. Avez-vous déjà vu deux chauffeurs, un chauffeur pour un seul volant? Ce qui est en Katia Mutuka Moko, est-ce que vous avez un chauffeur mi-balé bafani na volant? Bazo kumba Mutuka. Donc, nous demandons à l'ancien chauffeur de céder le volant au nouveau, le vrai chauffeur. Bandeko Nawana Bino Bokanisi Nini. Est-ce que Ekoza la balobi Fayulu Yoza chauffeur akala tikelanga ebonga puisque nga mundu na ye na komi président à la Muka et puis tikelanga place ou alors Ekoza la que Kabila nde il faut dégager à tikela Tshisekedi place abanda ko konzamboka. Ouais, merci mingi d'abord à sportif balandi biso de partout ba Rolanda biso au balanda la voix autorisée la bouche autorisée maître Churamboma. Na seksano ba congolais camion za na deux volants et beau camion te école za bon camion te école na deux volants et ça na deux volants mais mutu moko mtagida on est pour na seksa ba congolais au basali banda ambiance émission non. Moïse Katumbi a parfaitement raison. Pourquoi Moïse Katumbi a parfaitement raison? Moïse Katumbi a mutu oyo na mabe na ndenge to jijaye po biso to tiraye na ndenge nyonso. Mais c'est lui qui a permis que troisième pernatie les caté. Voilà. Troisième alternative les caté. Moïse Katumbi aujourd'hui il a parlé encore que c'est vrai nakata mboka na biso ndenge tozo mona la mboka FCC to ko sala FCC le Kabila en général na à travers RCC à s'incarner na RCC na tout le babongo yé alinginde on est kotika pouvoir te or na mboka nyonso tout président soka sa comme président mususu a se mususu a se fasaka tout ça na France awa François Hollande a outo longwa président yo ka sala ka susala bando loba pesa yebo e basala boy non a se fasa tiki Macron zala ndenge moko Chirac a se fasa ki pona Sarkozy ndenge moko Obama a se fasa pona Donald Trump mais siko pona nini na biso na Kisasa on dirait problème bato basali 18 ans na pouvoir balingi ko longwa te balingi ko se fasa te et surtout na guide na ba alingi kaka azala ko apparaître c'est là le problème. Yangona Moïse Katumbi, il a parfaitement raison. Mais c'est Kabila, il faut lâcher l'institution. Ce qu'on dit qu'on lâche l'institution, on lâche l'institution, peuple congolais, il faut se prendre en charge. On revient maintenant à la parole, il y a Papa Félix, il y a Héros National. Tu vois maintenant, peuple congolais se prendre en charge de l'Ingoloba. Tu continues que la Bango, il y a 18 ans passés. Ce que tout le monde dit que les gens directement, on l'a toqué dans là. Pour voir où les gens ont cassé à Yangwana. Mokanye surtout, même ben, et c'est d'accord devant la rue, mais coordonné, orienté. Merci Naye. En tout cas, Kabila, l'homme du passé, l'homme on a manette oyo avant qu'il soit tard. Tozo le bano pote bi conséquences. Yo les gars qui Kadhafi na makasité, yo les gars qui Saddam Hussein na makasité, moindre sa vie minangola. Donc tant de leaders oyo basala mutu makasi ko lego na makambo lelo basuka. Lâche l'affaire. Si Kaba Congolais va prospérer na Moussa na Bango, aux déjà na kata mboka la biso tambola, nenge Martin Fayulu la lobaki au tambola comme tout autre citoyen et confirmé par Félix Tshisekedi pareil, le président de la République. Zala wana avant que le pire arrive. Tozo lo babo epon nenge tozo kende un danger qui est bozo monate. Biso zali banda na diaspora tozo mona bino. Il a tout à fait raison. Alors, il a tout à fait raison. Toko signaler que avant de faire un mission, il danger et ça place nini. Ndeko yo lo binde nini pour le Camboyo. Est-ce que ba volant et amis balé le na RDC pour tous en deux chauffeurs ou pas? Merci balani biso na Katia Erotech TV. Au besoin na biso boyoka otokoloba. Boye ba déjà muto ba bengi Moïse Katumbi. Aza muto oyo aliaki na Kabila, aza produit ya Kabila. Pour comme gouverneur c'est-à-dire aza produit ya Kabila. Tindenge ayaki na kata mikila poto na diaspora, c'était parce que ba bebana na Kabila. Reculer pour mieux sauter. Sexte. Alors bazalaka combien seti ba opposant pour ko luka ba koma ba konzi, moko na bango bima koma mokonzi na kati ya Congo. Oui, nzamba sali ya sala oyo to komi lelo oyo, Félix akanaka te que non akoma mokonzi place na président. Alors, et sali te destin divine et sali te akoma président. Mais les Kabili Congolais, tous ont traumatisé na 32 ans ya Mobutu, plus 18 ans, 19 ans ya Kabila. Attenance na le sama na kata mboka wanate.
mboka wana ezali ka mboka mbutu ya ba coup d'état ya moto akufi muso a remplacer. Alors o esalemi na kata Congo eza lokola ndoto mais comme réalité il y a passation de pouvoir. O esalemi na kata Congo o tobengo ya délivrance. Mais sikoyo bango bayebaki ki Kabila yebaki a préparer Dauphin banakala mais Dauphin wana atikala ko souhaiter parce que akomaki na kata conséquence moko ya kosakana te parce que mindele na peuple a comme déjà éveillé. Alors il fallait sikoyo esalemi o esalemi l'homme qu'on peut disposer Félix Abimi mais bah se préparer bien avance, c'est-à-dire même ce to katani il faut tolo na nzete na biso monsieur Bima oyo ezalaki ba préparer ba kozala majorité parce que constitution est validée Félix président. Mais alors avant de commencer la question on a la question nangai il y a Hollande puisque toujours risqué to survolant mais est-ce que les lots na Kinshasa na Congo en général tous a deux chauffeurs pour le même volant? Non. Chauffeur azamoko, volant ezamoko. Oye yebani mutana signature, ils a Félix Tshisekedi Tshilombo. Oye aza ko déplacer partout, le président akelaki na Gabon, ake okuta na président Bokawana, azo jouer diplomatie, il y a peuple congolais pour la coloca intérieur peuple congolais azo ke d'ailleurs. Kabila histoire est nécessaire. Mais Kabila présence naie ezali par rapport à l'autorité morale, il y a parti politique na FCC, force commune congolaise. Et là qui c'est ça là qui déjà partenaire Bondoki, o aza se préparer. Tout ça qu'on va toujours que non aloba que non bokeba et qu'on peut comment on empêcher ngate pona zonga et ningi koloba que non à se préparer qui déjà au cas ya papé à qui kozonga oui danger zali na kata mboka wana na sens nini c'est-à-dire oyo zoko leka na kata mboka na parlement oyo zako leka na kata constitution et la kisi que non ce qui président république a fungoli misoté ye mutu azali président ya mboka yanki na plan yo na plan et la kisi les Kabili baza ko chuchoter ye mais baza na plan diabolique pour batendre ye kokangaye. Alors du coup na moment oyo lokola ye mutu azali mokonzi lokola ye mutu azali na signature lokola ye mutu azali na pouvoir ya koyeba kokwesa mibeko nyonso tu na kati ya mboka pour l'instant parce que il faut afungola misu na mambozo na kati ya mboka. Moïse Katumbi quelque part aza ko belela na oyo pari na yezo mona na te na kati ya Congo. Parce que jusqu'à présent, à Kangami, na kati ya Lumbashi, tourné à l'obaki ya safari à Zosalangote, et nous, le bazar na kati ya Kaka, présence na kati ya Congo, Azako Banga toujours présence ya les Kabili, selon ba compromis na bango, selon ba coopération na bango, au bazar nango, ya Ortine, oyo tokolo ba na miso ba Congolais ngwana. Alors, pour afungola miso na moi, le fois fungola déjà miso na ba invalidation oyo to salama. Et donc, on a kati ya ba juge wana, bien moi vous très bien que majorité parlementaire na moi na gouvernement oyo les cas ezalaki na kati ya maboko ya président Kabila ba juge na présidence ezali ba juge ya Kabila donc sur 9 juges il y avait au moins 6 juges ya Kabila. Donc ce qui fait que na moi les ceux qui va contester ceux qui va invalider Batou c'est puisque balingi ba makambwana et les cas ndenge peut-être ndenge Batou mususu balingi le yango. Est-ce que invalidation il y a Safou invalidation il y a Batou Lamuka en général puisque baza entre 23 et 33 personnes au baza invalidé na nina eba ezali pona intérêt yanani. Il y a peuple il y a FCC. Merci vraiment d'abord. Invalidation, il y a pas Congolais. Tout ça, appartenance, il y a politique na bangote. Invalidation, il y a pas Congolais. Oyo bazalaki eli namboka na biso Congo. To 50 ans pesa biso Congo, to 50 ans to bota ba Congolais. Mais chose grave problème on a répondre dans un des volets. Cour constitutionnelle et si est validé qui est président de la République et ba député national ba député provinciaux. Si miracle ni o salamike ba longola bango lisusu bazalaki déjà élu pour changer bango au détriment ya FCC qui dit Félix Kabila. Donc là c'est déjà un problème. Pour na biso to mona musika pour na biso to libanda to moins déjà que eza coup d'état constitutionnel pour na biso wa Congo. Qu'est-ce qui te fait dire ça que eza coup d'état constitutionnel? Parce que baza déjà majorité batouana. Ceux qui toza na parlement admettons toza na 20 personnes na parlement. To ça le maman nga bazolandanga de partout ba papa bana bolanda ko fungula matoi. Même oza na Chine kula bolanda. Baza 20. Totoro baza 20. Si on a 20 wana, baza par exemple 17. Baza batu na bango. Biso oza na mwandambo etikali wana. Mais si soki batu wana baza na souci balongola na ndambo wana o etikali soki 304 personnes pour bango yo suba koma 20 ya bango moko. Siko biso biso netikali kwa peuple. Biso za voix o ya o ekoko boye makambo ba sala bali ba décanter yango balongola ngo pembeni au détriment na bango pour koma majorité. Tant ba ko majorité 20 sur 20. Est-ce que le président Pena
de la République aza sur la place à vendre. Bako verrouiller l'article Moussoussou, lobi na tongo monio ba destituer président de la République, lobi na tongo contenu article tel, président za créer loko moko ndongo moni ventiler Moussou abimaki lobi wano président za incompétent, c'est tout ça, ça manœuvre yo ils ont profité na bango pour zongisa soi-disant sénateur à vie na bango c'est musala oyo mwasi ayelaki na président assemblée yango wana bandi ko réussir yango muke alors biso take ba congolais to kolongola ba divergence to kolongola oyo ezalo FCC to kolongola oyo ezalo nini la muka oyo ezali MRC congolais ba longoli wana il faut bazonga na place soki te za coup d'état ba to ba liba monter biso eloko oyo. Et les cas qui n'a pas les cas qui mais le 18e siècle, le 21e siècle, et kotika la kolekate, babongi c'est le qu'on a pour un jour et comme un point pour abisso. Alors le président de la République, à ça les garants de la nation, les garants de la Constitution, il faut aller à l'Ikambo. Atika la silence parce que l'homme est comme à l'Ikamoussous. On a déjà vu ça dans le passé. Mais tout le monde a boy. Hey, Mouzé Laurent Désiré Kabila, aïe, hey, papa, il y a un bateau, tout ça, ça va te foutre à bango. Bah, Congolais, bah, fingi, papa, tu sais que, da, l'ongwa kuno bandi. Mouzé Laurent Désiré, bah, bomi, bah, fandi, c'est le biso bateau, avant de l'histoire 24 ans. To bandi sur le même licam. Bah, bandi, ko invalidé pour na koluka manœuvre, biso to yebité, mais bango, bah, yebi, motivation na souci, bah, ça la pour na likambo. Mais biso, à Congolais, à tout na biso, zali, pour to zana président congolais. Mais sur le commun likambo, biso, to zala ba perdant. Ni Jean-Pierre même kozala gagnant, ni Congolais, mo kozala gagnant, ils tous ne perdant. Bah, zongi sa bango, to zongi sa letrama, c'est l'injustice, c'est un coup d'état au baliba sala congolais. Biso to zali banda, tokotika yango te tozo fungola misu président atalango. Alors yo ndeko le messager Olingi ko éclairer un petit peu bisoto yeba, est-ce que le fait que balongo li batouana donc une vingtaine de personnes au balongo wana il y a opposition au monte que ba pesi force na présidence de la République? Non. Puisque bateau bako tungisaye ou bako tchek panzi likolo balongo li bango. Non, merci la parole au Pessinga, il faut éclaircir bateau. Plan diabolique ils ont ça déjà. Spirituel de moto commandement de physique. Alors, ils ont l'avantage à FCC. Alors, bande ko na biso ba invalider bango, bazana basi na bana. Na ko condamner ba acte na bango ya comportement na bango. Donc on ngolo ba ke lelo olingi que bazongisa nani safu na kata parlement bien ka finga ka tonga critica na lobiko en tant que patriote, en tant que congolais, en tant que humain, même dans Moussala awa tous ont avertissement. Il faut pas suspendre les bango, ou 2 ans vendre sans salaire, mais basa toujours en fonction de bango ya députation. Pour aider à bango qu'on ait une assemblée, ça peut le fingater, on a le droit de critiquer, mais on a permis à outrage contre le chef de l'État. On a punition bako kozwa, mais ça va l'on a fonction na bango. Pour aider à misu so bazali wana babiki no boyende po, besoin représenter peuple congolais boké ko finga batuté. Wana ça va. Mais ceux qui va invalider bango et commis injustement, ba vanité, place wana etikali vidité, mais ba remplacer un certain Ovini Moneka. Oyo ba voter été. Il a dit déjà que non. Bazo préparé plan de bango diabolique. On salue la présence autour de nous de monsieur Jean Tshimwanga Kabeya. Merci d'être là pour discuter, pour parler un petit peu de la question qui fait la une d'actualité au Congo actuellement. Bienvenue. Bonjour, monsieur honorable Jean-Boy. La Cour constitutionnelle Dengue a invalidé plus de 20 personnes. Il y a la Mouka. Est-ce qu'ils ont avantage na biso ba peuple ou bien ils ont avantage il y a batumoko songolo au balingue zalandengwana? Merci honorable Ndengo Pesinga Loba. Donc les Cour constitutionnelle Ndengue ndekonanga uti koloba wa nani les messagers. Donc ils ont plein il y a FCC na batu ya PPAD. Ils ont plein la bango. Donc batu wana basali ndengwana po ba soulever peuple. Ba na posa ke mobule ko tala ki na mboka pour que batu ba tumbuka ba profiter ba sala coup d'état na bango ba sala. Donc biso ba pour congolais. Et là comment c'est pessinga daga ke non? Tant ba invalider wana. Wole bo invalider bato yo. Bazaki no mete o bazaki basala ki corruption, o ba kota ki na parlement na ninga corruption non. Bola ko invalider bato yo bazaki nommé par les peuples avec beaucoup de voix. Élu par les peuples avec beaucoup de voix. Et bah monsieur soit tika na parlement wana, ba taper PPRD, o ba corrompaki, ba on va tika na kata PPRD, ba on va voter par les peuples, ba on va bimi. Mais quelque part c'est une bonne chose aussi. Puisque la Moscou que le peuple congolais a comme la conscience. Et réveiller le peuple congolais. Tout le monde a dit dernièrement, bah tu n'as vu sur la bande de IDPS, bah qui t'a qui n'a parlement pour le manquement du président de la République.
et pas les députés mon quoi manquer le président de la République. Ce qui Charles Nawech. Donc voilà je comment la c'est notre peuple vraiment à à côté les mains. C'est bien. Tant qu'on va évaluer la Mouka, une grande partie va travailler à la Mouka. Pourquoi? C'est une provocation. Et puis Batouana, Bangonde Banguna ya Congo. Peuple congolais non ce temps toana ba non na Congo toana Banguna, Batouana kondimate, Batala Mouka bazo qui part na Batouana, basa la coalition la Bango na ndenge na moya bombana, pour ba ina biso batari de peste pour Félix avec na pouvoir. Mais si ko Bango na misu na bomba moni. Ba moni que non injustice et koti, Bango ka ndenge tobata ko longola, bato so bazo longola Bango te. C'est quoi? C'est une bonne chose puisque la félicité d'abord maman la Mouka. Puisque parce quand même courage à côté les mains, bakende na cour constitutionnelle. Et puis bazo qui batata bazo courage à côté les mains, pour bakende revendiquer ba invalidation il y a des députés na Bango. Donc il aurait fallu ça pour que le peuple congolais à la Mouka. Donc là maintenant, ce qui reste maintenant c'est quoi? Et là que biso peuple congolais, tout tel masiko to yebi que Bango na so bazaba tout tel, to banda kolanda Bango moko côté misabato ali banda. Pour ce que Tiki Bango, la plan va jouer. C'est ça le balan dans alors, Bandeko Balandi Nako, pour la Likambuya, il y a une validation, il y a un député, na autant il y a bien Oyo Moïse Katumbi à Salaki comme déclaration. Donc, par les biais, il y a porte-parole, M. Jean-Bertrand Ewanga. Oyazali Bongo, porte-parole, il y a Ensemble qui est le parti à. Il y a Moïse Katumbi. Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement a, dans un communiqué de presse publié vendredi 14 juin et signé par son porte-parole Jean-Bertrand Ewanga, fustige les arrêts de la Cour constitutionnelle qui renvoient à la hausse le nombre de parlementaires de Front pour le Congo, FCC. La plateforme dirigée par Moïse Katumbi voit en ces décisions une stratégie du FCC de Kabila qui se positionnerait pour une éventuelle révision de la Constitution. Ensemble pour les changements rejette ces arrêts invalidant les parlementaires de la Mouka régulièrement élus pour le peuple congolais et dont les sièges ont été attribués d'autorité par la Cour constitutionnelle au FCC de Joseph Kabila afin qu'il ait une majorité illégalement écrasante qui lui permettra de réviser la Constitution à sa guise et de perturber la dictature. Voilà. Alors, Bandeko Balandi Nagasi, lelo na moi, lelo toza toujours na gouvernement, zali likambu, oezo tungsa peuple congolais na moya lelo. Comment payer ko fanda bientôt environ 6 mois gouvernement ezate? Est-ce que tu as kendeka ndenge wana? Est-ce que tu as ma question eleki et belé? Alors, Bandeko nangina eba vraiment gouvernement et lokoni nezo le kana kata présidence na moi lelo po gouvernement est à la mise en place. Tu as premier ministre, ba ministre non, ngala sepeli trop ndenge ezogumela ndengo wana point de vue na ngai. O sepeli ndenge na sepeli ezogumela. Eh oui, to bloquer na bongo. Pourquoi faut te bloquer bongo? Comment expliquer na mboka lokola Congo, batu basali 18 ans, ya règne plus 20, donc ça la 24 ans plus 4 ans ya AFDEL. Balingi kolongwa te, balobi bazo yoka mutasa longwe président. Lokola bazana majorité banga lokuta wana abandi ko senga défense par exemple na pese exemple 8 eza solo pour qu'on la moni mais tu la lobby par exemple a sengi défense a sengi finance a se pour akele nango ba poste régalien yo tu n'as pas que nango réservé au président de la République. Bon il y a ça président de la République té siko azo senga ba poste on a pas ça là nango nini mana tara to ça là déjà 18 ans avec tous ces postes là qu'est-ce qu'il a fait de négatif bilan naé na ko le va en 30 secondes zéro. Donc par là le président de la République a ça na droit à bloquer. Majorité le couteau na bazo sala pona ko luka manœuvre na pona ba pesa Fox na makamwana président na droit à bloquer pona nga to ke na bango na décembre et vu quelque chose qui se prépare de bon bazala kaka ngona directeur bazo travailler bien Vital Kamerhe ba ke na basanga na kali do kende wana gouverneur aza aza déjà élu mina na bandiko zo signature te mais aza déjà ndamu baza déjà wana to ke na ndenge wana si peuple congolais ko tomboka tia ko comprendre ba ko céder to zo poste to ça la gouvernement il y a bien to lingi to se retrouver sur la batakala. Alors na nini na likambo signature pour vraiment na gardant on a carte mémoire to yebi très bien que signature oyo ezaki na c'est il y a document. Il y a ordonnance, ordonnance, il y a une nomination, il y a PDG, il y a
SN, compagnie de chemin de fer. Voilà, chemin de fer. Et puis, il y a PDG, il y a Jekamine. Et ça là qui posé par le premier ministre sortant. Alors qu'Azaki est déjà sortant, Batbabouda qui signature. Non, il y a ça sur droit, il y a Kobeta sous signature, Aza sur na pouvoir. Nalinga Ika a porté à la connaissance de tout le monde que signature Wana, Lelo, Nabato la Mouka, Nabato FCC, Bazo Telemela Yango, et puis Toyoka qui Moko ya FCC Alobaki, le président est inconscient en signant nomination Yabatouana Nanino. Mais Babo sait très bien que la signature de M. Tibala qui pose problème aujourd'hui, hein, alors qu'en 2018, Matata Mponyo Azalaki, premier ministre sortant, avait fait la même chose. Il avait fait la même chose en attendant la nomination de Sami Badibanga. Il avait nommé des directeurs généraux pendant cette période-là, alors qu'il était sortant. Anomaki, directeur général, il y a DG Rad, et de la Jaï Batouté, Signaki, il y a directeur à DGI, et Brouzaï Problème, à Signaki, il y a FPI, FPI, et ça n'a compte na bango FTI, ils allaient au Bagadara Mosolo, au Bapesara Batou, pour Bassa et la Misala. Donc, ils allaient font public d'investissement. Faut wanande banjunjo bomba kena zo ba $4,000, autre ça la société ba 4 millions. Il y a ba sachet basalango teta na famille na bango. Voilà, ba ministre tout wana donc ba kena na FPI bazo ba mbongo ils ont mis en place par la Banque mondiale. Ba balela ngo basi 4 basala na makambo bel alors que Matata Mponyo il était sortant. Et pourquoi le Bélé qui a monté? Eh bien, très bien. Donc, c'est sur l'impulsion de Joseph Kabila. Donc, il y avait toutes ces manœuvres-là. Alors, pour la raison, vraiment, donc, pour la raison, le gouvernement, moi, le Toyoka qui bino tout, au nom de président, puisque liste Mouré Bima qui est assez Bima déjà, que non, Kamere Ozala, ministre, il y a intérieur. Alors, ministre il y a intérieur, tu sais très bien que ministre intérieur, ils ont pompé gaz lacrymogène, ils ont à gouverneur, ils ont fait budget, misale moun a raté, ministre. Alors, intention, ils ont qui vraiment ndengenini pour na bacha kamere azala ministre intérieur dans Masoroana, puisqu'il paraîtrait que ils ont qui vraiment ndengenwana. Non. Le fait que Kamera Boye, est-ce que c'est une bonne chose? Non, ce que ça il paraîtrait que ça vient na ni nango fiabilité. Mais namoni netingai Vital Kamerhe na place à ministre intérieur akeno salani. Aso occupé ba poste nyo surtout poste atika na ngoko occupé na Congo ezaka premier ministre na président de la République. Nyo surtout on ça qui pas occupé nango. Et puis aso sala rôle na ye bien auprès du président de la République. Ministre ponangai. Ministre intérieur ya bien balukata vingwanda. Pour bazana besoin bato. Baluka vengwanda zonga sala. Pona nazomona bateau sous basali wana. Arimova qui était là. Qu'est-ce qu'il a fait de l'intérieur? Puisque le ministre intérieur, il a quand même une troisième personnalité. Qu'est-ce qu'il a fait des ministres intérieurs? La police, la police, tout le vie sociale, baby. Non, c'était pas ça. C'était juste bazo banga, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, azana marteau moko oyo bango baso yebate. Voilà. Tozola la bango coussin, il comprend pas. Papa va causer la surprise. Oui, mais dans la carte azambo yo s'attendre te. Mbalo ba lâcher lion. Na yebisio et cause la débandade totale à bientôt dans Congo. Moutram tozon a idusu na ko se tracasser. Alors invalidation ministre intérieur Vital Kamerhe ozomonondeni. Est-ce que azali vraiment na les épaules pour prendre la charge à ministre intérieur na Katambo kana puisque azali proposition semble-t-il. OK, pour ngai akoloba avina ngai. Alors ce qui ba cheye ministre de l'intérieur et koloba keno ba masolo nyo surtout ya ba pays frontalier nyo surtout a revendre sango na kimia. Et puis nyo surtout et vous avez ba désordre entrée sortie a aussi lisaka pour régler ngo parce que il masolo a ça le Kabila pendant 18 ans. Et puis tant que comme on a élection et nous ko ba keno ba élection ko ça les mananenga malam parce que ba fraude ba to kota ka pemene ya mboka bazu identité ba congolais parce que mingi ba kokota pour ba comme ba congolais pour ba voter et la kisa aussi ba masolo wana Congo akoyeba na ko contrôler ngo malamu eza la poste à premier ministre eza la obo ko pesa ya ministre de l'intérieur parce que premier ministre ya ça pango déjà ministre de l'intérieur pour nga que non OK poste ba ko pesa à ko maîtriser yango à ko conduire Congo malamu pour na ba congolais mais na yo ka ke lobi que non
gouvernement ezo bimate to ça batali bosote poto umela gouvernement bimate ya ba belge sala ba moi boni to yebi yango mambo Congo batika ba congolais ba résoudre mambo na bango moko alors ba congolais fu ba ba mais on va zo ba neza ba congolais na ba 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 za ko loba na ba nguno ba ningi délivrance à Congo te na ba malia oui na ba nguna pe baza ko loba mama Congo parce que congolais moko fo na ko ninga mboka na ye soki congolais ndo ninga mboka na ye na base mangambo yo to ko yeba na ko comprendre pourquoi gouvernement zo bimate pourquoi gouvernement zo bimate batu ba pia batu ba bomba batu ba tortira batu banyokola peuple na bango moko ba congolais baza na besoin bazonga mais tolobi to ko sala na bandoki pourquoi bango baza lokola mpuku oyo aliaka misapi ya mutu na butu atondaka te lakisi même alio 5 misapi o changer pour ça ko lala akozonga toujours alio misapi ezali batu ya FCC et nous ba que non même bazongi na pouvoir et nous ko ba que non le kola état de droit en marche le kola ba côté de la corruption kanyaka mutu ko kanga bango corruption état de droit et ko kanga bango mesala na bango oyo baza nango ya muyibi batika muyibi te mais na yoki bakozwa baza ko senga ba poste mais beaucoup ko senga nyonso eza na 5 postes oyo batushaka te ezali intouchable ya chef de l'état eza défense ezali affaires étrangères eza finance eza justice ezali ministère intérieur wana ezali même chef de l'état lala na yo pongi penza pongi ya makelele penza pangala la pongi parce que là ezali intouchable ko toucher ngote soki ba toucher ba poste wana congolais à lobby aza ya lelote ya lelo aza ya lobby te ngolo bakeno prenez-vous en charge peuple ye moko akoyeba na kobima bato bako pakata mbango moni parler du peuple ona kengo aloba keno bokeba bakoya ko komisa biso makaba kibolobo na kata pa du peuple ngolo bakeno na moment oyo soki ba meki kapa parler du peuple na soda talaka kasongo azoyebisa soda di gardien du temple keno nazobanga ko kene général bayebise ko banga te fils mukoko azali wana bakotosa fils mukoko ngo bakeno le fils mukoko ko malpe général vous comprenez parce que azawana zoko banga ko kene babe ko banga te parce que fils mukoko azali batu bakotosa alors ndeko yo lobinde nini alors Dirkab ministre intérieur en tout cas ngai pour la Dirkab nanga ko banga eloko moko te pour mutu wana za polyvalent aza capable ya kosala musala nyonso bakopesa ye comme c'était eza na mon soupçon to ko beta mena c'était na likambo wana te pour Moutoana, aïe Moussala Nyos, aïe Salim Salatou, aïe. Bon, là maintenant pour le gouvernement, tout le monde comme un gouvernement, pourquoi le gouvernement est obligé? Parce que Batouana, il y a PPRD, il y a FCC, Badana Kubanga. Badana Kubanga qui non, ceux qui te possible qu'on n'est pas président Félix, Bisso et Sili, Bilaki Bisso, Bikoki. Et puis Bilaki Bango et Bikoki, puisque Koki déjà Sikoy, puisque peuple congolais a Salamouki. Alors, manœuvre nous président Tshisekedi a tika dans vraiment pour puisque bien Azam Moko aligné Aza respecter vraiment loi parce que le roi est un état de droit il faut y moi bandana nous y moko mutaliboso à respecter droit aligné à ça la bloc on a ndenge alingeli mais manœuvre ni na tika dans vraiment pour vraiment mbwana ezala décompter président Azam Mutu Aza kolanda constitution si les lots moni banda pour continuer à pouvoir si le lot sans faute. À sali faute à violer la constitution, à l'autant de la constitution. Ça, c'est un bon président. Bah, démarche, nous sommes à Salango, avec beaucoup de réflexion. Tu sais que non, oh, la politique, c'est de la haute politique. Il y a la politique à banal souci. Et comme politique à Mikolo. Même génération à Bissoyo, toi, sous génération à l'obité, il y a bateau banda ou dimanyoso, ou banda koto sanyoso, au bang anyoso, au bang des assustés. Peuple congolais, au bang des assustés. Tu as vu l'adversaire na biso, tu as vu Binemi na biso. Ceux qui ont continué à Kaboui, il y a Kabila tant à côté du pouvoir. À ça combien d'années pour ça gouvernement? Combien de mois pour ça gouvernement? Pourquoi il y a Félix et comme un gamme? Félix a cause de Tanaïe, tu continues de moi la Belgique, tout le monde peut fonctionner sans gouvernement pendant une année. Tout le monde est en bon lango. Président Félix, il n'a rien à perdre. Par contre, nous avons perdu des années par contre, puis c'est peuple congolais tout a évoqué, bangonde va donc bloquer puisque balingi ba ministère régalien. Bango ba ministère régalien. Depuis quand au monde que non, président de la République ba botoler ba ministère régalien. Depuis quand? Et comme ça magana pour la Kabila. Donc Kabila quand ceux qui la comprendre était là batunaye, peuple congolais il va se prendre en charge. Se prendre en charge c'est comment? Boyebi banda kuna bango boyebi pepe de place bazali boyebi place basejaka boyebi cour constitutionnel place bazali boyebi sénat place bazali boyebi nani député place bazali donc ko kita place wana ko beta bango batu wana ko tia bango ata moto batika yeso mboka na biso to sala musala ndenge sengeli biso moko na kata mboka to ko bunda to ki ko swana
pour me ça la montée mais sur une boka na biso na gouvernement mboka so tamba ndenge no ngobani bakal bazo chawana bakala pamba. Et donc na FCC cash va continuer masolo ou bien masolo mo ici la rak masolo ndenge mo ça ya cash que bazo consacrer notre na cash après bazo na cash bazo ça makam na CC pour ba détruire évolution ya présidence ya Félix Tshisekedi pour que no mboka na biso décolleté peuple congolais samoni donc ba kotika la bonde ngona mais biso na tête na biso na mutu na biso to yebikino biso na FCC coalition ezali sous T ceux qui va bêtir un coup bas on réplique par un coup bas c'est comme ça donna il y a sur comme que l'autre bah non bango pour la majoritaire les majoritaires il y en a pas les majoritaires il y a corruption et la majoritaire il y a vol oh bah il peuple congolais il faut apporter le pouvoir en aïe pouvoir au pesa qui bango bon récupérer yango. Alors béret rouge contre la base IDPS bitumba na kata Kinshasa papa au moniteur que comme une guerre civile. Non mais ngai naza nango favorable parce que quand on parle de béret rouge on voit directement Kabila. À quoi sert ex-président aux ana milice moko et déranger pouvoir aux milice mais ça milice mais bengala bengi jeunesse non les milice ça jeunesse. Est-ce que dans son temps de 18 ans ko linga milice moko ezala bongo ya parti mususu tozonga bato makam massacre les gars na permanence à IDPS bonani pour ça ko revendiquer makam contre obosani bata di bunu da Congo atumba bango bonani pate ba province belé zaki ya kotumba pona ba ko revendiquer na bo continent si comment expliquer je me mets nazomona je suis mal placé à komona yé batwa bima onona yé balati ya bere rouge na kata mboko ezana président élu mais non tout ça na jungle té autour de question moko awa mariage wana ponanga il fait kufa voilà ning ali revoir les choses en tout cas président Félix Tshisekedi ngana zolo batanke congolais na seko to ba juif mariage wana fait kufa pourquoi Félix Tshisekedi nani président Kabila wana banda va na pouvoir mais kufa papa na katioté et kufa maintenant la majorité té peu importe majorité c'est peuple ko la pouvoir na bango peuple ko la pouvoir ya majorité wana basakuna. Donc, quitte le Parlement, bah, faire le Parlement, s'il faut siéger pendant 2 ans, peuple a siéger pendant 2 ans, Parlement a siéger sous thé. Alors, Maître Chouamboma. Donc, majorité est un peuple. Avoir le peuple derrière toi, avoir et c'est pas sénateur bah combien? Tout ça non calcule la bango, bah sénateur, bah député, bah les gars, bah les 1000. Non. Bah 500. Bah 500, 600 maximum. Sikoyo, plus 12 millions de peuple congolais. Qui est le plus fort? C'est nous le peuple. Donc biso ngai pona ngai nazota la majorité parce que c'est la même majorité de le scandale. Voilà. Il y a comment que ex-président moko aza déjà na passé aso senga ba poste na éviter au nom il y a quelle loi. Voilà, majorité mi. Batu boko bafani na ba bere rouge ba telemi na mboka na biso qui était de kuluna parce que basali ba trop c'est belé na mboka c'est la même majorité wana soko taille les mêmes bato na bango ba wuli ba te belé. Ba telemi sou na mboka autre ba état de droit ezali. Mais non ça c'est la laisser aller. Il faut mariage wana président de la République yango na lobi to rejoindre le gouvernement que naka malem tifa dissoudre assemblée wana comme ça mariage ne kufa penda bientôt la batumsu wa kolobani ba bonosala kanini parce que tant que to ça que mutubuka leki biso to pesa que pouvoir abima ki le 3e biso to noma ki on ba tozolo wana batu ya ex président mais non to ça na mboka ya ndengo wana te to ça na mboka oyo liberté d'expression ezali certes mais ya ba diffamation ya ndengo te ba mariage ne kufa na balu kelango makamsusu. Alors mariage kufa ba benga na Kabila za mwana mboka ba benga l'époque ndero. OK. Mariage il fait kufa ne bolobi Kabila ba bengane mona mboka parce que bangoto baloba que non aza sénateur à vie biso ba chrétien to limbisaka to zong saka mabete oui beaucoup ozong sa mabe na mabete il faut ozong sa bolingo po gérer munguna na bino certes le Kabili azali muto appuyer Congo aza munguna ya Congo mais il fallait ba botola fromage ba botolier mais le kola za na kati ya Congo et bango nyonso le Kabili baza na mbongo oyo ba payer et nous koloba soki to tindiki bango na bitumba to kozala ba vrai perdant oyo bakokena ba mbongo parce que baza na mbongo oyo bako ko s'engager na bitumba to kozala ba perdant alors parce que mbongo na bango et ko soma minduki biso peuple congolais to kozala ba perdant alors na moment oyo na ndenge to lukaki kimia muto lokanga bango ti na kata kingakati mais le kola pe gouvernement zo bimate eza eloko malamu pourquoi tindika parce que chef de l'état azana vision de Eugle assez à moni ba plan na bango B et là qui c'est gouvernement oyo il faut qu'il tina année prochaine ti chef de l'état azo penza autorité na ye ya ko ba ko déboulonner bango avant bango ba ça la déboulonnage et nous ba que no gouvernement ti année prochaine e bimate pour ngai e bimate dicap
a continué toujours que gérer mboka na président parce que misali osalema pour président siko tango mbula mumbeko koka ayeba na ko dissoudre siko bango nyoso to a débloquer bango pour établir parce que FCC ba pola na élection nene nini na députation boko bimebele. Point d'interrogation. Alors, Bandeko, pour aborder ce dernier sujet, Nabiso et Zali avant le divers. Hein. Erotech, pardonnez, éclairer sur le moment où il y a un pour Nani Bazo, le Bakemakamouane a sali alternance pacifique. Qu'est-ce qui prouve que est-ce que na pouvoir dans ce basal a combien de mandats? Des mandats. La constitution un mandat sur le quitter. Mais Congo là, mais ça n'a des mandats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 18 ans? Et c'est ça qui est pacifique puisque na. Et c'est ça qui est bango. Moko alongwa qui n'a 32 ans, bon Mousso Akufaki, Mousso alongwa na 20 ans pratiquement. Donc ce qui fait que au moins Oyo et Outaï Kolekana, na nous Congolais à vivre en mon on a mis la poto pour na biso na poto mais na kata Congo salamati. Mais na Congo ka même na bandi. Il y a un peu ça biso comme faiblesse il y a biso te na pouvoir te le baquet le col salamaki pacifie et ça les cambo ils a droit à Congolais. Mouta vandi 18 ans et les guides déjà belé. Mouta sala ka demanda à ça vendre qu'on a illégalement. Donc azana fatigue azana qui une obligation il y a côté à pouvoir. Alliance on a fait ici là pourquoi puisque na moi lelo Batouana ya FCC bazali na mbongo koleka budget ya Congo. Donc comment moutako zala na ba milliards alors que lelo na ngati bandeko bolanda peut-être politique ya Congo mais bozali koyeba que honorable 5 milliards 900 millions ezali budget ya Congo na moi même pas 6 milliards. Donc pour la bateau bazana en France c'est le roi budget à Evry. Vraiment. Et cause la budget à Grigny. Mais ezali Congo mobimba 100 millions d'habitants. Voilà ezali au bas recensé. Sans qu'on compter au bas côté. Et c'est pas Zoé, et c'est pas Jeannette, et c'est pas n'importe qui. Mais ça compte na maboko na ma poche à bateau. Donc ça la kaka alliance. Donc donc fois bika mutu na poche ya bateau. Wana accord wana ndeko na anti ndeko nazo bakisa na maluba na obinu bolobi. Pour ndeko chou ambu malobi likamu ya alliance wana il faut ekufa. Donc on dit que ekufa pourquoi pour batouana to sala ki na bango to kasa ki alliance za alliance moko ouvert il y a 50-50 to moi que ce sont des ingrats balingi ko lia nyonso balingi ko zo nyonso. Comme bango bada ko yebate ki bango banyo ko la ki peuple congolais pendant 18 ans bada ko yebate bakansi ki baka na pouvoir l'état est arrivé que peuple congolais a botola pouvoir na bango. Peuple quand tu as sur la table surtout ça pour alliance te makamba alliance to kobeta ngo sur le sur awa te to ko baso que non to banda ko landa batwana moko na moko mbongo ba bombi libanda ba ba que no baso ba perdre yango déjà pour bamboka libanda e ko pesa mbongo wana te ba okanga yango ne ba komba kangi ya ba nani bato ya Liberia bakanga kaye ba mbongo ba ya bakanga ba mbongo bakanga ba mbongo Benala na Tunisie bakanga ba mbongo bango be ba keno mbongo na bango ekosa ikangama ba ukanga ba mbongo wana mais ndambo mbongo ba bango bazana na Congo lokwa balingi bras de fer na peuple congolais ba déclencher guerre na peuple congolais ya kolakisa lokoso na bango ya kolinga te que no gouvernement salama ya kolinga te que peuple congolais jouir na bomengo ya mboka na ye peuple congolais abanda kolanda bango moko na moko ti bakokuta mbongo wana ndaku na bango lokwa bakutaki ya Ben Ali donc to ko kipe mbongo wana ce que peuple congolais ko liango alia yango eza mbongo na bango. Première dame ya Congo mama Denise Nyangura ka Tshisekedi akendeki na bamboka songolo ti asisa voyage na Rwanda et pas nini bakomi ebele et pas nini batu basali ba mission ndenge na ndenge ete kuna na kati ya Rwanda azui 200 bana amemba mona Kinshasa alors que na Butembo ba papa bakufa bana batikala ba orphelin na Beni ba mama bakufa bana batikala ba orphelin na kati ya Ituri ba mama bakufa papa kufa bana batikala mitelengano. Pourquoi première dame akozo bana anate ayiko tshaba na centre mona Kinshasa olé akene rozwa ba orphelin rwandais aya na bango? Est-ce que bozo mona normalement ndeko? Donc nazo peso 2 minutes pour vraiment tout kene lombango pour to komina suka masolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup honorable. Na koloba kino likambo ya kokene kozaba na 200 bana na Rwanda kuma bango. Bon, peuple congolais peut-être là ko interpréter on ndenge na yi. Na Rwanda to yebi ke ba congolais baza na Rwanda. To yebi ke to za partout. Donc to sangana na Afrique, to balana to zali. Bana wana 200.
bana kata bana wana to mona ki reportage moko na yena yeba eza solo eza lokuta déjà likamwana batu mutu bato ko lobango na to yoki yango te na pe première dame alobi na bisote donc période moko botango na côté ya est kuna yindaki ba congolais mingi bakima ki côté ya Rwanda nani ayebi yango te soki ba congolais bakima côté ya Rwanda pasi wana mama ake komona yango amoni ke bana na kotika bango ate bana bazonge pa na bango mabe ezali wapi si vraiment madame a kosa loko ndingi wana ça veut dire que non vous allez bon congolais nous sabulinga loko wana te mais faut to kota na source to yeba si c'est vrai ou c'est pas vrai avant d'abord ya ko discuter likambo wana alors ndeko mal non mais en tout cas likambo eza sujet moko eza bienté parce que ngai naza congolais mais na komona boye tozala franc tozala bateau to marché monter tozo soutenir président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo to soutenir ba action na ye to soutenir ma camion surtout mais maman présidente na isi rôle na izo que nous sommes bana ba orfelo ya kana mona mboka te on eza rôle ya priya maman présidente te na mboka nyonso azana etik azana statut moko epesa te que maman présidente akena kozoka misère nyonso tu ya Rwanda azu ya Ethiopie azu ya Burundi aina bango non et puis ezana devrait na répondre est-ce que si c'est vrai azana souci ya bana wana ba Rwanda obi na Congo combien de bana ba soda ba kufa combien de bana ba soda ba kufi combien de bana bazotanga te bamiso otanga na mabele bamisu baza combien de phaser ba combien baza na hôpital ti lelo na ba bimite pour abota monga ofute ezate bana ba malformation tous en a tant de problèmes na société na biso il fallait bana wana la charité bien ordonnée pour commencer par soi-même asali yangote okoko luka bana ya Rwanda oyena bango certes okocha bango siko wapi okecha bango par exemple tochaka loko be na yolo ou okecha bango na ngaba bana bakokola un jour nous tozasu na problème bana wana est-ce que dali kambo zela na bina yo supposition tozolo biso mbale nazolo ba supporter yo kangai donc elingolo bake donc ce que za likambo za bongo ndenge bimi tozolo likambo ya supposition atika idée wana ponanga eza idée moko ya lelo na lobi kute atika yango eza rôle na yete et puis eza ko bebisa image ya président o tozana besoin makamebela ko sala c'est pas ça notre priorité eza priorité na biso te poto pesa ba combattant musu wa utaka Belgique mi bale balia ba poulet fumer na bango na ba corps de corps ba ko finga ka batu ba misu ba tiba sila na bango ba ko n'importe quoi non vraiment eza likambo oyo il faut passer la marche en arrière atika yango soki ezalaki likambo a proposer ki bango eza atika yango eza pona Léona Lobité ezalaki likambo loba ki eza parole certes mais il fallait au moins makamto lobaki makamno ça faut que tala faut ko engager biso ba congolais il faut tout na biso mais là vraiment eza épine lingue côté alors wana épine lingue ki ko zala épine seulement soki eza solo voilà il y a pas de fumer sans faire soki c'est bandi boy tozo banga. Alors, toké papa, toké. Allô, maman Bongeli. Allô. Ah oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, tikala en ligne, tokozala na mutu na moto tuna yo avant tout ça ma solo. Merci beaucoup. Alors, papa, yo lo bindenge nini, badben de la biso la misère, puisque tu es très bien bandeko. Tant que premier ministre ezalaki Michel Rocard na mboko yo. Alors que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Alors que biso touti kokoma na mboko yo. Donc on faisait partie de la misère du monde. Ah biso et bilay biso bikoki. Puisque ba oyamba biso na mboko te. Mais to fandi awa 30 ans yango yo. Tu représentes la danser tous participer, tous voilà. Tous un peu dans mon boulot et ça là déjà première à tout. Voilà, mais ma fiche de paye. Ma fiche de paye, mais pour peut futaka. Messager, malheureusement. On a tango le biro kara le babongo, rokara le baki na ba oyo bazaki intégrité. Alors na ba o bazaka ba intégrer, ba la morana tongo, ba futaka fiche, ba na fiche de paye, ba futaka courant, maramunyoso alobela bangote. Alors le Congo aussi ne peut jamais accepter tous les misères du monde au Congo, sauf l'intègre. Alors pona ceux qui ba lobeza ya solo. Alors na koloba boye, biso toza ba yuda. Ya malamu to kobeta maboko, ya mabe to kodonose yango pote to kene liboso. Identité de biso on a Galate 4:16. Amen. Maman Béatrice, bonjour. Bonjour Bandeko, bonjour Hérotech, la FPL Koro Kabino Toto, bien qu'en retard, mais en tout cas, d'attendre les participer à Pino na moi, minute au Mukebo PC. Alors, Sengozali, partagez ndeko, na moi lelo, to yebi très bien que Ozolanda, na bokebi lisu Nicolas lisu, na oizoleka na Congo. To yebi te bandeko mingi bazali invalidé na kata ya Congo, na Assemblée nationale, mais bandeko wana, na kati ya invalidation wana, ezali o bazako finga mkonzi, o ba telemela ki mkonzi, na makolomi bale mabo
maboko mibale misu mibale bazali kolobela ye na ndenge ya mukete tolandaki na ba réseaux sociaux moi tongo butu pourquoi bazana ko finga. Alors yo na moi lelo au sepeli te que mutu lokwa Daniel Safou azala invalidé. En tout cas, de Korotek, Limbisangana, Nonaï, Bayoka, moi, seconde, Mouké, on a complété à moi, c'était le Kamnayo qui a orphelin. Ceux qui pensaient ça, Solon Zambe, Ayoka, Bissoma, Wapotozo, Bundela, Mama, Denis, et Tiro Biscato, Vandi, Awa. Mais Naïpi, que ça fake news. En tout cas, j'ose le croire, que ça fake news. Parce que les enfants nous étaient de Korotek, Ngana, na portable, Nangawa, et Tondi, n'a pas monnaie, grand monde, na tine de la caborphelin, na Kishasa. Na benga yo poto ça la histoire moko sur orphelin mais malheureusement tout aboutir ça qui pensate mais ambassadeur que vous en parler aujourd'hui et vous avez mingi makasi mingi so sali. Non mais la porte n'est pas fermée ndeko tozali toujours de cœur na obatika na Kinshasa ko bazana kati ya minyoko bazana kati ya pasi soki likanisho les a toujours epai na yo tokoluka to développant pour vraiment to apporter quelque chose na bandeko na Kinshasa. Nakangi vite parenthèse wana ngani na oyebisa bino lokoko pour constitutionnel la biso en tout cas na nango confiance c'était ezala na ndenge lekaki liboso na makambo présidentiel na ndenge zo le kalero nazaki nango pe nazala kana d'abord d'accord te wana c'est clair mais il y a une chose papa nanga biso tozonga na makambo bonzambe lokola ndeko galati on ne se moque pas de Dieu oyebi to critiquer moi j'apprécie beaucoup ce que vous faites là parce que tant vous avez mabé to benga mo mabé ce que ça malamu to benga mo malamu on va pas s'élever on a quoi ko loba n'importe quoi kaka pona ko dénigrer mutu ko azamu luba pour ko na ye mwana Tshisekedi to ko azamu maman Denise tout ça on comprendre voilà yango na ngada zo loba Daniel Safou moi je préfère parler au bakaraye parce que Daniel Safou avant qu'il n'ait pas investiture na bango wana ya qui député Daniel Safou a l'état émission moko ya politique bosolo na politique a dénigrant bateau ibino so comprendre si ko so te bito zonga atene ko defa voiture ya bateau oye bilé to landa kiango ça va zobate to landa kabino na bokebi nyonso so comprendre ngai le Congo souffre le peuple souffre tozana posa ya impunité et si la mboka wana et quand on voit bateau ba uti ko pona ya pourtant Daniel Safou ça monte FCCD mais regardez comment il s'était comporté dans la Mike Mukebai qui insulte les gens matin midi soir et puis Nzamba Limbisa Mukebai on les a combo d'emprunt aza mulubate ezali combo ba pesa yeso ki wapi ndenge mama na soka memeli biso ba orphelin wana ndenge ndeko galata uti oloba ba kolata ba combo ya bakabe ya bakabongo ba chimanga et puis ba bandiso ko finga ba tout wana bref Daniel Safou a finga ba tout penza akangisa kolo voiture akangisa mama wana mwasi ya papa na leka kolela devant Nzambe ya ba opprimé Nzambe ya ba oppressé oyebi Daniel Safou Nzambe na ngai ata ba revoir kose ba revoir makambo mais Nzambe biso tolelaka Nzambe a restauré Daniel Safou a restauré Safou wana is une prière ou bien prière na laquelle il pour na maman vous comprendre ça m'a payé ma casse la définition voiture na ye pour luka bo yokana on va dire ko finga pour les kana ba média ko tinda bana na yo ya makasi o yo zo futa ya bisanga différence na bino na ba ya FCC auto zolo bela eza wapi et puis bino ba tande wande ko sa ose ko telema on a ko finga Félix bato à l'amour qui fayoulou Limbisangai ba chrétien qui parle sur le pardon mais il y a un problème dans ces pays il y a mwananga na komisi Nzambe bino bozota la mona miso ya physique bozo mona cour constitutionnel mais nga na zo mona luboko ya Nzambe et j'ai dit à Dieu yo lobaki oyo kangi muto kofungola zate oyo fungo ibe muto kokanga azate to ya Daniel Safou wana Nzamba kanga kaka banyongo abato defaki masanga na bandal na Moulard à Kefuta, la Colombe et Zambourg. En tout cas, merci beaucoup Ndeko. Tikala en ligne pour te clôturer vraiment émission ensemble. Gozala et Sengomakasi.
Donc voilà, to komi foma na suka yango na biso na mwa lelo. Donc tozalaki lobby ezalaki dimanche, ezalaki samedi pardon, ezalaki samedi 15 juin 2019 tozalaki bongo na Dijon, tozalaki na Dijon na équipe ya ba cadre ya UNC France, donc conduit par monsieur Robert Biongo que je salue en passant, et donc conduisaki pour la installation, il y a nouveau bureau, il y a section Dijon. Donc, on va installer qui section Yassika avec maman Bernadette Chungu. Donc, na équipe ne mobimba, na salué bango Erotech TV, a salué bango na moi les. Kosoy bomoni lelo exceptionnellement, tozali awa na Essengo. Tozali Essengo, pourquoi? Raison qui a poussé vraiment équipe Erotech TV ba mema lelo champagne. Bon, puisqu'ils ont vraiment l'habitude de sauter, champagne, ils ont la messe à l'élo pour fêter 56e anniversaire. Il y a moi Namboka, Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, Oyo Toyebiete, Azali président, Oya ko changer Mboka ana. Pour ceux qui ont la présidence sous champagne, il y a qui jamais font la messe à Erotech TV. Alors, Banamboka, donc merci beaucoup, Maître Choramboma. Merci beaucoup pour la champagne. Merci beaucoup, le messager Galate 416. Pour la Oisika, Ozaki Kambo. JDT Business, Oisa, on en France, dans Dijon. Et Zali, on a Dijon, de Konaransi, au cause de la peine, moi, les candidats au bac, qui s'appelle Moussala, ya solo, Moussala, Malam, de quoi. Batouba souffrir déjà na poto, on a Château Rouge, na gare du Nord, na gare de Midi, na Bruxelles. Solution, ses amis, papa. Voilà. JDT Business. Pour moi, ba coordonner nango nyonso ezali wana. Papa, mama lala ponge siko zali, tinda kolina yo. Et puis ye avantage nezali po ata mabonza église so pesa nzambe te ya komemela bino. Ata mabonza. Ba passer ba dim na ba comme ça pas nzambe te. JDT Business. Azala kuba comme ça ngo. Donc laissez partir mon peuple. Agence oyo. Laissez l'agence wa congolais batikali nango moko na Congo awa. JDT. Awa na Paris pour ba congolais. JDT Business. JDT Business. On peut si lelo et comme lobby. Même na batu ba na batu ko zola ki sasa ko ya na bango awa. Ezo ya papa. En tout cas bana mboka JDT Business. To côté papa, où me là? Tokos. La carte de visite. Ba carte zali, carte yangoyo, donc toko tchango na biso toko tchango. Vraiment puisque dans ton mona série a boité na kata mboka na mboko bilo ekendeke ekomaraté. Mais il y a JDK Business, JDT Business ekomara papa, ekomara. Ndeko fungo la champagne pour la 56e anniversaire, ya mona mboka Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Champagne pour la classe ya ofele, champagne pour la misala ya ofele, champagne vers ngona papa. Coupe. Champagne. Champagne pour la état de droit en marche. Vers. Champagne. Oh, champagne oyo ezaliete pour la bamiyibi nyonso bakokangama. État de droit en marche, le président de la République Félix Tshisekedi Chilombo, le président Béton de Boulonnais. Wumela, pour un changement na kati ya Congo. Nzambe abomba abatela yo, reste dans la droite de l'Éternel, il fera tous tes ennemis ton marchepied. Oya kokana nzambe akosukisa. Otoko koloba yango wana équipe moza ko savourer. Chin pona Chin na Béatrice Bongeli na molimo za komela yango. Non mais tokoko loba kaka boye. Nzambe tanga bakisela ka mutumbula ezalaka po abakisela pe makambo ya minene. Toyebi ke nzambe abakiseli yo oyo ezalaki te na vina yo. Apesi yo lisusu mboka lokola Congo oyo ezana tant de problèmes po yo zala guide pe révolutionnaire na biso. Alors partout yo kozala yibo za na soutien ba peuple congolais. Yango mo le na mboka toza musika. Tozo sepela na yo longo to sepela na mbulo bakisami. Mais mbulo bakisami plus il y a des combats, plus le combat est grand, la victoire sera énorme. Plus que les épreuves est grand, il y a que l'élévation peut causer la mounene. Mais yoka biso, yoka peuple oya tio esikawana, mona peuple oya zolanda, pesa lito inaba oya bako avancer yo. Na vie na yo président de la République l'anniversaire na yo, zalana ba multiplicateur. Longola ba diviser na ba soustraire pembe na yo. Nyonso to azo ko diviser à longwa. Oh nyonso azo ko soustraire à longwa mais bakisa zalana ba multiplicateur. C'est ça la force d'un héros. Merci. Merci à la vôtre, cher président Chin. Allez. Tobaki c'est sous. Tobaki c'est Monele. Qui m'a bongeli, on est ensemble, on est avec toi.
Bawe ba melite nozala bandako déjà zwa ta ozala ngo pembeni to mela ensemble. Voilà. Bawe ba lingi to mela na bango pour la président de la République de fêter. Champagne efunga makapamba pamba te. Mundele afungula ka champagne soka zi promotion musala. Mundele afungula ka champagne soka la fête. Fête munene afungula yango alors fête akafume zalete kozwa mokolo moko mbula moko na bambula na yo epesami na moto nyonso te elingi koloba keno to kumisi nzambe na mokolo ya dimanche oyo bénédiction ekoti na kati ya Congo. Président de la République nzoto na yo ezala kolongondo maladi ekende bipai bikauka nzambe apesa yo bwanya ya Salomo toyebi ozali très sage ozali intelligent mais ozali très sage puisque obanga nzambe azala abomba abatela yo pona libumu ya ba Congolais. Alors libumu ya ba Congolais bande konaka si c'est sur ces quelques mots de la fin que nous mettons fin à notre émission. Quelque chose à rajouter? En tout cas, ceux qui nous ont appelé sur Mboula Moko ya Kubakisama, appelé sur Pena Mayele, na Boigna. Tu veux que le président soit dans Mayele, na Boigna. Si tu comme comment si tu batunyo soyo, bazolinga, bloqué président de la République, aya mbabatu société, azakara na bango. Mais président na Mayele va passer sur Mboula Moko nzamba bakselio. Bisa todo chama bongo na biso na se todo senga ke Mayele bakisama susu bato no sozo mona ke balolinga te ke no yozo makaniso ya peuple congolais o ya biso nde tozali awo po o biso tozolo bane la vérité o ezolo bana na muloba na munoko ba congolais nyonso soka moni mabe alobi yango soka moni malamu abi malamu o no sozo sa ya malamu pour la peuple congolais biso toza ko yebisa yo soko ya pe ya mabe to ko yebisa o président landa biso ndenge maître Chua Mbomba alobi yo kabiso oh nous sakoya na makanisa babe pembeni na yo président de la République bwaka ye longola ye pembeni na yo landa ba bazo ya makanisa malamu o bazo ya posa keno mboka na biso ke liboso etambola malamu yango biso to senga na yo keno ezala kaka ndengo wala président de la République biso biso na Congo tonyo kwa mingi elike na biso eza epai na yo puisque miraille de fait eza liboso na yo o nzamba tie lumière eza liboso na yo lampe à tes pieds partout tu vas poser tes pieds. Alors, tu as une émission d'Abisso, Maman Bongeli, Béatrice, donc voilà, c'est ton CP Mingi pour la participation à yo. Oui, oui, très rapidement, maman, s'il te plaît. Amen. Amen. Merci et à très bientôt sur Eurotech TV. Merci, bye bye. Bye. La politique Moninga Zalagate. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Your son to be called